ESP Média. Bon, on a ça bango base en courage parce que élevage à poisson et foutaka. Ils ont un avantage makasi parce que ils ont mis ils ont eu le coup de fali à consommer. Moi et tout là ils attendent. Alors dans le linga mingi o baliza la posa nango ceux qui ba bengi biso na numéro affiché par écran au mona tokoya to ça la prospection à terrain naé tout à le terrain so ça faisable na ita. ESP Média. Batu o bazotala ngai na encourager bino o bozala ba mabele. Oui. C'est la pisciculture bozala na béton. Ogoza na mabele ogoza na 5 ans. Mais il faut créer mabele emploi. Na kata mabele na focha pisciculture soki maezali. Oui. Il faut olo na banzete. Il faut pe banzoi pe soki monani okoti ba richino ya banzoi. Ba bomaide. Ba bomaite egoboka mabien parce que ça reboisement. OK. Parce que pépinière comme on a bien nzete po ba reboiser la kana zamba. Donc courage, on a courage ozala mabele kotika mabele pamba bongo te. Parce que ko futo iloko te. Mais ce que l'on y a en banzete, il y a des plantes, l'on y a en atanzoi, l'on y a en pisciculture, élevage, soit bangoulou, na vallée na yo, c'est que au sali penda et le développement ils contribuent pour le pays. Donc merci. ESP Média. Parce que na sala kamel, na beaucoup la banzoi. OK. Na beaucoup la banzoi, na sala ka pépinière, na sa pépiniériste. OK. Na lonaka, na sala ka reboisement ya banzete, gros foresterie. Donc même ça techniquement na sala ka c'est le développement. ESP Média. Non, mbi c'est ça grente, mbi c'est ça semence oye moko mbi sabotaka. OK. Mbi sabotaka maki, sima ya maki asali ba alvin bana nayi. Bana ni wana ndo to chaka na betan. Awa tozana ba betan, to na race ba tilapia. Tozana ba ngolo. Donc awa za culture associée. Awa ba tilapia. À culture associée. Culture associée, cela veut dire à Wezali, tozana bangolo et tozana ba tilapia. OK. Le tilapia a kobota bana bangolo bazuli hai. Yango to tika kango na eta oyo pongo la linga kabongo. Tina moment récolte. ESP Média. Bana bakobota ma awa bango to kuchana bita oyo to récolter déjà. Pour Wezali ya récolter, c'est comme il temps il y a saison sèche, to comme siko na moment siko ya kusala entretien mususu kuchaba mbisi mususu. Parce que après 6 mois faut récolter. Et un poisson. So bosomba ka ba semence wana wapi? Alvin basomba ngo bon, ngape ba yaka ko somba. ESP Média. Oh, il peut ça ngo. Na sala ka ngo batu ba yiko somba ba alvin. Na ke tchana betana bango o bazana besoin ya kusala projet wana ya pisciculture. ESP Média. Normalement bato bazana ba concession. Oui. Et puis bazana betan ba vallée à maille. C'est par là où ba kusala ka pisciculture. Pisciculture faut maille ezo couler vitesse. Parce qu'il faut qu'on contrôle la vitesse d'eau. Oui. Il faut que ça n'importe quel tente partout. Parce que tous les habitants, ils habitent des dérivations. Les rivières, ils en ont pébé. Oui. ESP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien. Donc, abonnez-vous sur ESP Média. Quand on est dans le cadre de découverte, on est toujours kende. Tout ça, papa m'a découvrir. Donc, toujours kende. Tout le monde est là, mon boy. So de comme kuna ne boye bang. Donc bon mino secret. Merci beaucoup toujours à maman GH. Maman Geneviève. Moi tu papa Ozaman. Vraiment moté belé puis merci beaucoup maman pour la confiance et fidélité. Parce que vous avez invité hein. C'est bien. Maman de maman. On est caméraman dans qui sans toi. Elle vit si elle m'a pas tapé mais yeyo. Belle vie Lutete. Belle vie Lutete. Maman là-bas. Maman là-bas, tu moi c'est dans un pin. Maman là-bas. C'est vrai. Voilà caméraman dans yindi makambo. Donc da filma yiwana. Elle vit si elle m'a pas tapé mais. On doit toujours quand ta découverte.
Ah, tozana kisantu na village Kikola. Kikola? Kikola, Ah, voilà. Nazui, na omukanga. Ah, tozana Kikola. Ozokende. Kaka ndenge ezalaka. Oh, source. Moi makasi bosuka na source. Moi tokuti yo. Benga kumasa. Tobengi dia. Biso ne toseni mabe ya. Mabe laga. Ah, moli mzemiso ya. Ah, donc toleki na mai tobeli te. Mabe laga maza. Ah. Ah, mai mamelaka o koto yo. Oita. Da ba misi bazao. Ba misi bazate hein. Ah, o ya bubu fongola kia. Kuna asibu record. Record sile kidija. Ba misi bazao kuna. Baza la 3e état. Ah. Parce que non ça émission kuna. Bongo tozongela. Tutala ngono. Oyo balizi ba mbisi. O ngolo moseka o mpoka. O mbisi nini? Awo. Bokola bango awa mukuna bango yeyo. Papa olei. De awa ne ba mbisi bazali. Bangolo basao. Papa visi le monde ne tout bande awa. Tout bande awa. Tout bande awa pona to gagner ce temps. So awa. To terminer na biso moiza hapo. Moiza hapo. So to terminer kuna. Ya pesa miko. Otana saki. Yachaki ti. Otaki ti. Yachaki yango. Yango na. Kiade. Voilà. Nazaka na esengo mingi tongo na likaka liboso na bino. Bonjour, bonsoir na abonné na biso nyonso EHP Media. Botosi mingi tongo na likaka kopesa mboti. Yango ne salaka. Donc ce qui ndako tsai koti pona mamoi. Bon mais un peu comprendre ngai. Merci beaucoup d'avoir abonné à notre EHP Media. Merci pour la confiance et la fidélité pour la chaîne Nabiso EHP Media. Alors, nous avons fait un peu de temps pour nous permettre de alors, nous avons toujours dans 4 qui sont dans l'émission de découverte. Alors, yope oza na musala moko osalisa awa na kisantu ko hésiter te ko benga biso ba numéro eza affiché na sa écran na biso na benga biso to kende ça 200 partout bisika nyonso awa na kisantu awa to za awa je crois lobby ou mercredi nde to zonga kin mais pour l'instant to za awa na kisantu. Alors, merci beaucoup na grande équipe technique na sima caméra na moni bongo Elvis Sen mapata pembe moté mais maman belle vie de tete ba moté belé bisiko oza kuna na kin. Merci encore na la patronne maman sociale maman GH. Maman GH. Avant maman merci beaucoup encore na maman la sagesse. Donc maman tona boania aza plus que sage. Maman la sagesse. Botosi ming na mon père spirituel Pasteur Samuel Luka Wanzambi bamote bele. Alors lelo to yepena mingi na liziba na baita bato basala baboko na bambisi atro sona moko na bango te bakoma basalaka comment basalaka ete pona bambisi ba meka un peu ko évoluer na babisika ya boye. Alors nako senga na papa na ngai oleye ngana yebie mais ko présenter ye moko a fona biso pena oye azali. Alors nako senga na papa na ngai Amen, on va poster un dame liboso boye. Voilà, malgré l'espace, c'est un mouki. Ah. Bonjour Papa Olei. Bonjour. Ngai na bio, on s'est fait la mine qui on s'est présenté dans les téléspectateurs et à EHP Media. OK, merci pour la parole, cher journaliste. Ngai nazali Olei. Naza pisciculteur agroforestier. Papa écoutier, ilongi mon écoutier. Na kolongole écoutier pour moi na bien. Naza papa Olei miel Olei mazingu na fandi awa na kisantu précisément na Kikola isika to sala mission isika ya betan piscole isika to bokola ba mbisi. OK. Et to sala ka moi ibele mais kolandela komula ya kombo na yo Olei miel. Ça so ba miel to ningi to kombo kaka. Non, kombo ba benga na ya ngwana parce que na sala ka miel na bokola ba nzoi. OK. Na bokola ba nzoi na sala ka ba pépinière na za pépiniériste. OK.
nalonaka nasalaka bareboisement ya banzete Ok. gros foresterie donc ma misala techniquement nasalaka ya misala technique ya papa eza penza moi ebele. Alors pour l'instant vu que tokoki mamba aussi manangonga vu que pe moi tout moni baliziba yo ne propriétaire nango. Oui, ngai naza propriétaire ya maziba oyo ezali landani awa. Ok. Alors bosalaka ndenge nini mpona kobukola mbisi to mbisi azalaka graine ou comment? Non, mbisi eza graine te, mbisi eza semence oyo moko mbisi abotaka. Ok. Mbisi abotaka maki, nsima ya maki asali ba alvin bana na ye. Bana ni wana ndio totiaka na baitan. Awa tozana ba baitan, twana race ya batilapia. Tozana bangolo. Donc awa eza culture associée. Awa batilapia culture associée. Culture associée cela veut dire awa ezali tozana bangolo et tozana batilapia. Ok. Le tilapia akobota bana bangolo bazoli ai. Yango totika kango na eta oyo pongola lingaka bongo. Tina mama récolte. Na ko za pena na moi pona yeba mo mingi. Semence mbisi wana ozoka ngapi? Bon, semence mbisi wana to sombaka. Et puis ngamo ko za multiplier. O multiplier ngo ndenge. OK. Nete betan oyo eza eta ya multiplication. Ok. Bana bakobota ma awa bango to kochana betan oyo to récolter déjà. Pour eza déjà récolter, c'est comme na temps il y a saison sèche. To komi siko na moment siko ya kusala entretien mususu ko chaba mbisi mususu. Parce que après 6 mois faut récolter. Et ba poisson. So bosomba ka ba semence wana wapi? Alvin ba somba ngo bon, ngape ba yaka ko somba. Yipo sala ngo. Na sala kango bat ba yiko somba ba alvin. Bakeki chana betana bango o bazana besoin ya kusala projet wana ya pisciculture. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso bozaka wana pona kolanda chaîne na biso HP Media. Merci encore pe ba bonjour ba mbote belé na préfina kinge bon séjour kuna na Brazzaville. Merci beaucoup encore na maman Sylvie, la moté même papa José, sans oublier toute la famille Yengi. Je vous salue na pa na ngamo ko pe tous Yengi wana famille na ngai. Tout na zomona Guy Yengi, Alex Kabakaba, ba moté belé Pladi Yengi, pourquoi pas Reti Yengi aussi, Charlène ba moté belé. Papa Oley. Par rapport à bateau bazana ba espace na bango. Oyo bakozana besoin bostela bango neti hectare boy. Est-ce qu'ils ont la condition ici que fait na mai ou nini? Normalement bateau bazana ba concession. Oui. Et puis bazana ba temps ba vallée à mai. C'est par là où on sala la pisciculture. Pisciculture faut mai ezo couler vitesse. Parce qu'il faut qu'on contrôle la vitesse d'eau. Oui. On ça n'importe quel tenté partout. Parce que tous les temps, ils ont des temps de dérivation. Les rivières, ils ont des oui, tout dévié. Les temps, ils ont des souterrains. Dans les colos. Les temps, ils ont un avantage. Parce que moi, je suis ok. Mais ils ont un avantage, ils ont un faut les cas. Mais ce qu'on a pour ça, on a musala, à monibiso, tout sololi, à condition à mon agaka. En fouti, tout ça le traçage, tout ça la faisabilité à combien de temps? Ah. Mais tu vas dire que vous avez un bazar na musika. Côté on a bien on comprend non pendant mingi ti. Hein? Pour ça la liziba. Ils sont obligés mais si quand ils ont approprié neti. Ils ont nini fais na mai kaka. Bon, fais la kaka na mai. Parce que mai yangwana o mbisa ko vivre nango. Sans mai mbisa ko vivre te. Ne mbisi avivaka na mai. Parce que ndeto zo mona na beta oyo, il y a ba périfiton ezali, il y a ba zooplancton ezali. Donc mai so ke zate zooplancton mo ezala ezati. Périfiton mo ezali ezati. Bo bile ya mbisi yangwana ngwana zotanga. Ngoma nango yangwana. Ba blok wana bibimaka na mai. Bibimaka na mai. Yo obaka blok musote. Te, faut laisser la mbisi. On laisse mbisi ndesi. Mbisi ba laisser ga na ba tourteau, ba son de blé, au son de blé, ozo bakisa, ozo sala, ozo tchara mai. Donc mbisi ezokola. OK. Mais normalement, il faut mbisi azara na bilei na yena kati tanta ngosali, il faut ba fleur wana ba zooplancton et bimaka. OK. Altango ko tchaba mbisi na yo ba ozana santé malamu. On a 6 mois après au monde récolte ba mbisi ya ba poids. Alors bana poto bana mokili mbimba o bazotala osiko o baza na ba bisika na bango ezo senga ostela bango neti ba bloko ya boyi. Okobisa na bango nini? Bon, na oyesa bango baza na courage parce que élevage à poisson et futaka. Ils ont un avantage makasi parce que ils ont iloko mutu falia azo consommer moi et tout là ils ati alors
na kolinga mingi oyo balizala posa nango soki babengi biso na numéro affiché par écran okomona tokoya tokosala prospection ya terrain na ye totali terrain soki eza faisable na etan pesa bango numéro baconfirme ke oyo tokomi na écran eza yango numéro oyo ya ngai moko c'est 089 plus 243 89 avancé 110 15 40 bandela susu 089 110 15 40. Voilà, 089 15 110 110 15 40. 110 15 40. Voilà, papa Olei. Alors, merci beaucoup. On a bien sur vos acquis. On a côté à l'itoyi pour na quand on a bien sonné sur les choses comme ça là. On a dit que bandela été tous allés dans quatre qui sont tout. Benga commenter c'est que la biso posa na yo tout ça là on a qui sont tout les gens a besoin tout ça la 200 na mabele mon ko somba ki ozo mona clarté to kende to filmer en to les questions mo ndenge et tout ça là donc EHP Media eza wana pour le service na bino nyonso donc on a besoin to couvrir matin en fait tout ça là en direct split tout ça là tout donc EHP Media eza wana pour na bino alors papa Olei par rapport à fin émission oyo mo Batu o bazotala ngai na encourager bino o bozala ba mabele c'est la pisciculture bozala na béton okozala na mabele okozala na 5 ans mais il faut créer mabele emploi na kata mabele na faut cha pisciculture soki maezali il faut olona banzete il faut pas banzoi payer ce que mon ami au côté bari chino ya banzoi boma été ego ma bien parce que ça reboisement OK parce que pépinière comme on a bien nzete po bari boiser la kanazam donc courage on a courage aux ala mabele ko tika mabele pamba bongote parce que ko futo ilo côté mais ce que loni yango banzete ya ko lia ba plante o loni yango ya tanzoi o loni yango ba pisciculture ci élevage na soit bangulu na vallée na yo c'est que au sali penza et le développement ils contribuent pour le pays donc merci voilà moi mbote 2-3 personnes au bazoto la na musika na musika na pisaka ba mbote belé na ba bino nyoso ka boza kuna na pesi bino ka mbote ya trop na pesi ba ladi ba na Belgique na pesi ba zizi na pesi ba passer levier kuna la Belgique ba mbote belé pour bangonde bato asimba nga encadrement quoi voilà bangonde makasina OK ba Serge Gema bangonde sona voilà merci beaucoup la famille tobandoko maintenant presque na suka émission na biso merci beaucoup na bino so bozaki wana connecter scotcher et na kotala émission na biso en tout cas matono mingi ya esala ngande sengo boto na mona ka bokota ka bokumataka esala penza malamu mingi merci beaucoup on a simé caméra zaki bongo Elvis Ciel mapate ya pembe motime maman Belleville Lutete babote bela katakini kuna merci beaucoup encore na la grande famille EHP Media merci beaucoup Bambote Belé merci beaucoup encore na maman sociale maman GH Bambote Belé merci tout obozaki wana pona kotala ngai et sans oublier maman Mado Senga wana ni maman na ngai merci beaucoup na profina king encore bye et à la prochaine.